Ma Mission TV, le miroir du monde. Bande kona biso ya politique. Babosani mokeli ya mabele. Babosani mokeli ya bozui oyo. Babosani ye. Bafingi ye. Babwakeli ye soy. Oyebi même si lelo tolobaka que premier ministre, mon général, président de la République, cela ne signifie pas que aza au-dessus na bisote. Nzamba sala biso sur le même point d'égalité, ndenge même constitution lobi que citoyen congolais azali sacré, ezali te na oyo aleki moninga oyo aleki boy devant la justice, bango nyonso bazali ndenge moko. Si ce qui te comprendre na kati ya ndako que maman na papa bakomi ko jouer biso bana. Maman papa azana bozui, maman azana bozui, mais tozo bénéficier na yango te. Omoni nzete moko babengaka ye na bandundu musembungonzi. Nzete wana azindaka te. Siko baluki nzete wana oyo ezindaka te, oyo lelo bozo benga cash. Nde baye kosolo cash esimba biso. Cash ebimisa biso. Nguma oyo nzete esi ekwelaki. Ebandi boni bato bayokani. Koto oyo baza kose noyer. Koto oyo baza na mwa souffle. Boyokani bobimisa biso ekomi ya bakimono. Bref, bato ya politique bazali ko dribbler peuple congolais ou yaza na position te. Félix est sauvé biso na niveau biso tokomi. Après toko créer moi ba désordre lokola tozo yokana te po tozonga na point 0 to banda ko kabola ba poste. Ce to limba politicien ba to sa biso. Ba zongela biso, il faut bazwa sanction. Sanction nini? Le to accompagner ka bango biso ba beret rouge, biso ba militant, biso palu, bino be election bozo tela biso tant to ko kende ko sala, boko nommer bato. Boko binzela biso te bato biso to voter. Ma Mission TV, le miroir du monde. Tende konanga gypsy. Ezali lisusu lelo esengo pona biso ko yambayo lelo il n'y a pas 2 mois bato balandaka biso na internet bayokaki na télévision etando ike bamonaki ndenge pesaki message ya ba politicien basala keba à défaut il y a moi rupture moko boye ou bien canal moko ezali ko se tracer entre bakonzi na population mais on dirait makambo lobaki ezali komona na de plus en plus kolo akumisama ou bien tolobani biso ba oyo yaye yankolo basali na ye ko bande bandeli nyonso to salaka pona lokumo na ye yango moni avant to sala nyonso to pesaka ye ebele ya ba merci parce que na mboka oyo ya biso lelo ni tete l'intervention spirituelle ya ilombe nzambe mokeli nzambe basakoli nzambe ya bosantu ya mboka na biso na banzi ke mutu moko akozala te na kati ya mboka oyo soki okena ba mboka mosusu kokuta la main de Dieu na effort ya responsabilité nzambe apesa mutu mais soki oye pa na biso kokuta mingi kaka effort ya nkolo nde ezali kosala o nzambe asala mutu ne lilingi na ye po mutu azala nzambe aimite nzambe asala makambo na nzambe donc nkolo azwa ebele ya balokumu ndeko na ngai esengeli makambo tozali koloba ekokisamaka po bato bamona monene na nzambe pe babanga nzambe batosa ye tomikitisa enfin que mutu akonyokola moninga azala te mutu akozala likolo ya bato nyonso azala te. Oyebi même si lelo tolobaka que premier ministre, mon général, président de la République, cela ne signifie pas que aza au-dessus na bisote. Parce que ezali rôle moko même yo ko jouer yango. Donc il y a kozala wana, oyo alongwe mososo akoti, alongwe mososo akoti. Donc nzamba sala biso sur le même point d'égalité, ndenge même constitution lobi que citoyen congolais azali sacré, ezali te na oyo aleki moninga oyo aleki boy devant la justice, bango nyonso bazali ndenge moko. Mais epesaka pasi na politique ya Congo komona ke moto bazobenga premier ministre comme si azali le Dieu créateur, président de la République général Dieu créateur, soyez na nzela bo fongolele nzela au lieu que azala serviteur pona totombo la mboka na biso. Donc jusque là rien ne marche. Pourquoi? Parce que mutu esika zomela mai asubi place wana oya olisuko mela mai ndenge nini. Voilà. Kolimbola bato ba comprendre faut so tsukisi na ba proverbe bato ba comprendre na elingi koloba ke bande kona biso ya politique babosani mokeli ya mabele babosani mokeli ya bozui oyo babosani ye bafingi ye babwakeli ye soyi baboyi kobongisa vie ya peuple na ye
alors okoya lisusu komela mai oyo osubeli ndenge nini. Voilà papa Charlot na ngai tozonga mokena dernière émission que tosalaki na yo talisaki biso avant que to makambo ebandi ya toyoka bato bazolata bakimono misusu balobi bakatisa mai ne bale bayeba konager yo lobaki yango na émission soki bato basepeli na koki kotia mo extrait prédisaki déjà ndenge mariage oyo ezali entre bandeko na biso ya FCC na cash ndenge ezali kokende bien te eleka une semaine eleka une semaine bandi oyo attaqué oyo azongisi oyo attaqué oyo azongisi opesa quand même un mot pour kopesa ba solution alternative alternative nini ozopesa après photo tomonaki simesali maki ndeko gypsy likambo eza motuya awa ezali ya conscience ya peuple congolais mpona nini ndeko gypsy soki tocomprendre na kati ya ndako ke mama na papa bakomi kojoue biso bana mama papa aza na bozwi mama aza na bozwi me tozobénéficie na yango te soki tocomprendre ke papa na mama baza na kindoki bazako babandi kolia bana si tokokime pa yesu po yesu abatela biso parce que tocomprendre ke papa na mama baza na kindoki boni bandeko na biso ya FCC oyo deja bakomaki komela mai na fleuve bazindi deja bayebi konager te voilà alors bazwi sikoyo omoni nzete moko babengaka ye na bandundu musembungonzi nzete wana azindaka te siko baluki nzete wana oyo ezindaka te oyo lelo bozobenga kashe nde baye kosolo kashe esimba biso kashe ebimisa biso nguma oyo nzete esi ekweyelaki asali 6 jours azolia te yo ozoleka beti kri yaka longolanga nzete yo po oyebika aza nguma oyebisi mpe eke yo mabe na yo soki na sauve yo okolia ngai ndeko Félix basauve boye nguma baluki balia ye ebandi boni bato bayokani koto oyo baza kosenoye koto oyo baza na mwa souffle boyokani bobimisa biso ekomi ya bakimono bref bato ya politique bazali kodribble peuple congolais oyo aza na position te eloko na koyebisa yo alors solution eza ke peuple congolais, population congolaise a une position de Konangai où ils ont pour notre intérêt. Donc on peut faire un exemple. Le leader il y a ba parti nyonso soki batie makelele bazui ba poste. En tout cas parti nyonso sans exception. Azui poste. Tango zo poste yangindi na bana na ye. Ba militant nyonso oya ba parti nyonso PPRD, IDPS, Palou, tout ba parti wana. Ba militant ne se retrouve pas. Alors bino bokotika la kabobete la kabango maboko ba mataka ba driblaka bino parce que loko ezali awa yango Félix est sauvé biso na niveau biso tokomi après toko créer moi ba désordre lokola tozo yokana te po tozonga na point 0 to banda ko kabola ba poste et loko bazana ngo yango ala ndeko nanga Gypsy alors na yango population congolaise mosala na yoko kenda kwa kotika bato yo boke na école wana bofuti ba minerval et comme diplôme raté tout yo au futi minerval diplôme raté ozalaka na école wana okolongwa omona bana mosusu pe baza kambe legi baketumba école c'est-à-dire que moto nyonso alingi ntango aza kosala likambo akende liboso mais oyo ya kozalaka bato bazo accompagner leader na suka leader wana so akomi motu akomoluka bamambre ya famille na ye bino bato bakompanyaka ye na baimage bamonaka leader wana aza na bato bozo se retrouver te donc na minute oyo soki tolingi victoire ezali peuple congolais parce que bapoliticien baroule tout le monde donc confiance na politicien kozala te na minute oyo soki tolingi bapoliticien batosa biso bazongela biso il faut bazwa sanction nini olie to akompanyaka bango biso baberet rouge biso bamilitant biso palou béret bleu béret jaune auti koyebisa yo awa nayebisi yo awa ke meme mwasi bosali na ye na ne ya fiançailles okolaki ye libala obali ete 2 ans obali ete 3 ans okokima yo te akokima yo c'est-à-dire population azali na plein droit ya kosanctionner ba leader oyo bino beelection bozotiela biso ntango tokokende kosala bokonome bato bokobimisela biso te bato biso tovote mpe ntango bokonome bato na bino bocreye dialogue ya lokuta bokabola bapouvoir ntango bokokabola bapouvoir bino bato bonginda yo yebi nde baosomba balopango
kota bansele bino bato bonginda biso tozo se retrouver te boto ko accompagner ka bino na élection ka po boye saka biso il y a des élections il y a la démocratie ou bien nous voulons ba fruit ba résultat ya démocratie na nzoto na bino pe na nzoto ya population. Alors na tango to monique rien ne marche na ko accompagner na likamni non. Papa Charles, c'est vrai, vous avez équipé le sambo, moi rarement, et comme une fois par semaine, c'est parce que vous avez une prière, mais vous avez un message, vous avez la question, parce que le message de la question, vous rappelez, le bas qui a dialogue. Non, tous autres, kobe bana bazali kobe banezo suka na dialogue pour pas partager ce pouvoir. Bango ba nyokolaka bato akosika parce que 2020 eza année ya moto. Alors malamu déjà ozala na antifé c'est l'esprit saint grand créateur le bon Dieu nzambe ya vengeance. Na 2020 ba politicien bakozika, na 2020 ba leader bakozika, bokonzi kozwa moto ekopanzana ekokabwana ekokoma ya bakushe na bakushe. Donc 2020 nde natunaki bino d'ici 2021 na yebisaki bino année ya ba leader na yiko tuna d'ici 2020 nani akozala mokonzi nazana kotuna mituna wana parce que awa tozokota na année ya moto. Tala mosala mai ya sali na ville ya Kinshasa awa moto na mopepe bazozwa relève ya 2020. C'est-à-dire que mon frère mutu okoza na bakalkile na yo nyonso na koyebisaka eloko moko nzembo moko bando yemango na epoka Mobutu 100 ans ezalaki bakalkile ya Mobutu mutombele soki tumutombele soki nini 100 ans Mobutu akokisa yango te na ye koyoka cri mosusu awa na ntango na période ya Joseph Kabila horizon 2030 soki bando yoka yango na bapoliticien omela horizon 2030 tant osala bino bemission na beta cri moko na libokeba na Côte d'Ivoire bata FCC mayele balobi mwana mobali aloba apamba te olie tokende na Côte d'Ivoire bakoboya koshite malamu to appliquer stratégie ale basote basimbi Mosemu Ngonzi tona bato bandondo bayebi Mosemu Ngonzi eza nzete eplotaka likolo ya mai ozokita basimbi Mosemu Ngonzi sikoyo ntango basimbi Mosemu Ngonzi ntango bakobima libanda Mosemu Ngonzi wana bakotya yango moto to bakolesa yango bazongisa yango abota misisa. Voilà. Sikoyo Papa Charles, quand déjà tu connaissez ma campagne 2020 et la moto ba politicien na banda ko beli kozika toujours vivre phénomène moko mikolo inondation vous a expliquer en inondation mikolo bula so beti na balabala na yaki moyena ko tezaki mo pasi ezali nini phénomène. En tout cas oyoka d'abord bato bango nyos oyo baza liste ebele mbule beti efundi bango ndenge lobi côté intendance bokipaka mboka te pona bino capital eza Gombe eseka bobaloka kota makala bokipaka te. Alors abuki nzela de région inondation efundi. Or depuis tozwa kaka tango oyo Joseph Kabila bambula ba inondation ebeta wana André Kimbuta awa na ville ezozine liboso ya maison na bango wana ya soki hôtel de ville mbula ezo donc boza ya kozinda elingi koloba ke bakonzi basalaki eloko te 5 chantier akomaki te sinon tango basali négociation na bango na ndeko Félix alinga ya kokuta quand même ville ezinda lisute pour dire que batravaillaki tina niveau oyo ndeko Félix aye kobandela mosala oyo esengelaki basala po ya kota na mosala mosusu mbula ebeti pamba te ebeti ka po efunda bajan ya leta na biso. Voilà. Papa Charles, sikoyo moyen ni tokoki kosala po toshite émission comme na suka to éviter moto wana soki kozala na 2020 parce que toutes les prophéties yo pesa rien ne sert à tout rappeler yango na konta yango sikoyo comme soki 17 aza nango nakoki kochela bato nakosala eloko moko ya kochela ba prophétie tout oyo pesaka depuis 2017 nakosala mwa condensé ya muke na tila bato ba comprendre jour musu na koyambote na tiki kaka yango eleka. Voilà. Mais sikoyo tokoki ko éviter yango ndenge nini ndeko na ngai ko éviter yango ezali to appliquer réellement combo oyo république to appliquer réellement combo oyo nation elingi koloba ke na kati ya nation na république ezali mboka ya bato nyonso
ensemble ya bato nyonso na kati ya nation balobi bato bazopartage elobeli moko bazopartage pensée moko baza kotosa mibeko na bango nation elingi koloba nini bozwi oyo eza na kati ya mboka oyo ndeko na nga banda babandi kozwa ngo na babelge mobutu aye atie na poche moze azwi ndambo na ye atie joseph aye atie bangamata bozwi na poche ndeko félix awa aza na kotya ye na ndeko kamere bozwi ekosila te papa nazwi mwa chance ya kotambola na bafungurume ya de montagne ya ba richesse na biso papa ekosila te nini eza pasi po bobongisa vie ya bato ekoma bien soki babongisi moto nyonso aza na mosala ta ya koyokela moto likuni ekozala te ta ya kokana moto ekozala te ta ya kuluna ekozala te ta ya koyina moto ke yo félix osali boy kamere osali boy ekozala te me ntina nini ozwa bambongo tya na poche osombela mwasi no chaînette ya talo égoïsme eza na place te égoïsme ebotaka rébellion ebotaka motema mabe bozwi eza na mboka wata tokaboli bakongolais ekosila te babelge bazwa baaméricain bazwa bapoliticien na biso baokabola yango papa ezosila te to appliquer kaka amour du prochain point et trait po to éviter moto mais sinon kanda ya nzambe ezali obligatoire na mboka oyo na 2020 toza na yo. Voilà papa Charlot, TV Zangonga, tout comme na émission na biso amoi kozala na message moko ya kopesa na population congolaise na bana na Nzambe oyo bayebi message temps de la vengeance ndenge fond na biso ya sima ezali kolakisa yango message nini oza nango pour tout clôturer. Non, c'est que na kosenga na bana Nzambe que à partir ya 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 soki ndeko abengi wana aza na besoin d'orientation spirituelle politique scientifique tokopesa ye adresse aya kolanda losambo ya bien formation ya bien po ntango kokoma gouverneur okamba na ndenge ya troisième temps parce que batemps nyonso eza expiré tosouffrir mpona temps ezali expiré les hommes expirés beaucoup de choses expirées alors yango ezosala pasi on a sengi bandeko peke le 31 na le premier 7h à 9h toza na prière ya fin de l'année na ya début de l'année 2020 je crois soko tya micro baya koyoka makambo tokoexplike mpona 2020 to baya kosambela enfin que 2020 ezala malamu je crois eloko na kosenga na bandeko yango soki bandeko wana bayeba koevite moto wana ya 2020 kasi nalobi foza na antife te ndeko na ngai antife tala mama moko ndako ezozika mwana tikali na kati ya bato batondi bazo ndako bazolela mwana zo mama nazokufa mama alobi na kombo na Yesu azwi Yesu eme atie na moto atie na elongo ariske akanga mwana abima na ye antife révélation c'est-à-dire ce que olati antife na 2020 de Kojipsi déjà elata yo pour biloko. Merci beaucoup. Voilà. Beaucoup. Pour yo soko le vite ça les bagara to comment ko banga population ko to le papa wana soki le makambo to sali mameto éviter déjà numéro ya pasteur ya mwana pesami 089 83 77 536 nous va trouver na biso libanda bomba kisika ka 243 liboso wana on a besoin de prière. Ma mission TV, le miroir du monde.